sommes très reconnaissants à Dieu. Tozali kozongisa matondi na Nzambe na ndenge asungi biso de manière biblique. na lulenge te tozimaka makomi tozongisa ngo na Biblia Ou avec les autres peuples. ezala na Israël to na mabota mosusu Il nous a accordé la grâce ye apesi biso de ne ngolu tomber dans aucun extrême, mais de prendre en compte de manière égale wana biso tous tokoka les aspects de la kozwa proclamation na de ndenge moko l'évangile et de la ekoki parole oyo prophétique, koteya sango malamu na ndenge amener à un na équilibre mozindo nango divin nyonso ape par tokoka kobika na la katikati prédication. na oyo etali liteya Il y a des gens qui reconnaissent que eza Dieu na a bato accompli sa bazali parole, kososola ete Nzambe akokisi à liloba na Israël. ye kati na Israel Puis ils se mettent en route mpe bango bazali pour kokende s'y rendre. kokende Et kuna c'est na de mboka na convertir Israel les Juifs. bazoluka ete babongola Ils ne bayuda savent bakoka même kokoma pas bakretien que tout cela kasi bazali n'est pas kososola la ete volonté de ete Dieu. nyonso wana ezali na kati na Il mokano na faut Nzambe te reconnaître ebongi na la biso volonté de Dieu, tososola mokano na mais Nzambe ezali nini attendre le moment mpe où tokoka il kozela plaira au Seigneur na ntango oyo ya kolo d'achever son wana ye Église akosepela ndenge nini et de akoka se komema lingomba na ye ntina révéler suka ensuite à Israël mpe nsima na par yango le ye ministère des deux akomimonisa témoins. na bana Israeli na Nous avons mosala ya appris en ce lieu baprofete oyo et mibale oyo avec bakotatola nous kuna certainement beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu en ce temps, tolobi me toyoki makambo mingi na que bato nous bayoki devons liloba ya tout ntango laisser entre les na mains ntango de na Dieu. biso ebongi na biso totika Il mansa détermine na le maboko na temps Nzambe et l'heure ye nde azali kotalela et il désigne ngonga ceux mpe par qui ntango quelque oyo chose doit se makambo ne produire. ekosalama mpe akoluka motu En nous oyo nini ye précipitant, akosalela nous pouvons parfois soki causer tokokima plus de mbangu dégâts biso que nous ne tokosala pouvons mabe aider mingi et apporter de mpe biso bénédictions. tokoki kosunga ate eloko moko te Nous sommes très reconnaissants à biso Dieu azali kozongisa matondi na Nzambe de pouvoir voir en ce moment na ntina ete biso tokoka komona na l'action ntango surnaturelle oyo mosala oyo na dans nkolo son eleki Église mayele ya bato et de katikati na pouvoir lingomba également la classer mpe biso bibliquement. tokoka kotia yango vraiment kolandana na Nous Biblia avons constaté biso que le Nouveau tosoli Testament ete oyo a boyokani na commencé sika par des choses yango ebandaki surnaturelles na makambo eleki et nous mayele na bato constatons qui mpe tozali s'achèvera komona ete yango mpe ici ekosuka sur terre na se avec oyo les bénédictions na mapamboli surnaturelles moko ya mineno de eleki mayele ya bato oyo Nzambe akosala kati na biso de notre Dieu. ya La Nzambe oyo na gloire biso de Dieu se nkembo révèle na nkolo là oyo où les hommes ezali sont prêts à croire de komonisama tout leur epai cœur nini bato et bazali à accepter ce que kondima le liloba nde na Seigneur mitema na a bango mobimba à leur dire, mpe bango à leur bazali donner. kondima makambo oyo Nzambe abongisi mpona kopesa bango Comme c'est aujourd'hui Noël dans tout le pays, lokola lelo ezali mokolo ya Noel nous ne pouvons na bamboka pas nyonso ne pas lire les passages bibliques biso toyei qui kozanga s'y te rapportent kotanga likomi na et nous Biblia oyo rappeler ce que elandani na Dieu makambo oyo mpe a biso fait tokoka kokanisa makambo nini au Nzambe commencement, asali na ebandeli comment il a accompli ndenge sa nini ye parole akokisaki liloba na ye et comment il a fait participer mpe na ndenge à ce nini qu'il a ye fait à asalaki l'époque ete ceux qui bato attendaient la consolation bakoka kokota na makambo d'Israël. oyo oyo nyonso abongisaki mpona ete bakoka Dès le komona chapitre 1 de Luc, kimia ya nous kopesa lisons, na Israele en fait, toutes ces totalelaka paroles sont désormais lokanda na connues et liluka pourtant mpo la makambo parole nyonso de Dieu est tokotanga toujours biso nyonso nouvelle toyebi yango me pour ntango nous. nyonso liloba oyo tozali Dans ekoma ya Luc sika mpona 1, biso il est dit à totalelaka partir du luka verset na 3, chapitre 1 na ou verset ya peut-être plutôt misato à partir du verset 8, biso tokoki kobanda na pour verset gagner du 8 temps. mpona ete tokende na mwa Luc 1, verset 8, lombangu or il arriva Luke pendant 1 verset qu'il 8 wana ezalaki ete ntango s'acquittait du service ye de azalaki Dieu kosala selon l'ordre de mosala sa na Nzambe classe kotalelaka mwango ya ntango oyo mpona de sacrificateur. Verset 9, il ya fut ntango désigné ya par le banganga sort Nzambe selon la ye coutume du sacerdoce pour entrer babetaki dans le nzenze temple du Seigneur na ndenge et ya y bokoko na bango offrir mpe ye azwamaki mpona ete akende kopesa mbeka la fumée du sacrifice. Verset akoka 10, kopesa tandis que oyo toute la ezali foule était dehors en prière à mbeka l'heure wana bato nyonso de bazalaki la fumée du kobondela sacrifice. wana Verset ezalaki 11, komema alors mabondele epai na un Nzambe ange du Seigneur lui apparut, wana mwanje moko na nkolo debout à abimelaki ye droite wana atelemaki na loboko na ye ya de mobali l'autel.
wana azalaki des epai fumées nini du sacrifice. azalaki kotumba mbeka. Verset 12. À sa vue, Zacharie fut Wana troublé tango et Zakari la amonaki ye crainte pe s'empara abangaki de lui. Verset 13. makasi. Mais l'ange lui Pe dit, mwanje ne crains ayebisaki point, ete kobanga Zacharie, te Zakari, car ta prière a pona été ete exaucée. Et mabondeli ta na yo femme ekomi epai na Élisabeth Nzambe, te donnera pe mwana na un mwasi na yo fils Elizabeth auquel akopesa tu yo mwana donneras le nom na nzela na de ye Jean. yo kopesa ye kombo na Yohane to Tu Jean. en Na verset auras 14 de la joie yo kotonda na esengo, et beaucoup se réjouiront pe bato ebele bakosepela de na sa yo naissance. elongo Verset 15, ntango car mwana il wana sera grand akobotama devant le mpona ete Seigneur. mwana oyo akozala Il monene ne liboso na boira ni nkolo, vin, ni ye boisson akomela enivrante, ata masanga et te, il sera rempli de ye l'Esprit Saint akotondisama na molimo dès santu sa wana azali nanu naissance. na Verset 16. katikati ya Il libuma mama na ramènera ye. beaucoup des fils d'Israël Ye akomema bana ebele au oyo na Seigneur Israel leur na kati Dieu. na Verset nzela ya 17. nkolo Et c'est Nzambe na lui bango, qui marchera mpe ye devant akotambola le Seigneur dans liboso na l'esprit nkolo et na la puissance molimo mpe na nguya ya d'Élie Eliya, pour ramener le cœur des pères mpona kozongisa mitema ya vers bana les enfants na kondima ya et bana, conduire les rebelles à la mpe sagesse komema baoyo des bazali justes, batomboki afin de bakoka koyeba oyo préparer au ezali Seigneur un solo na peuple nkolo, na tina bien ete abongisa disposé. libota Verset 18. moko ya Alors bato Zacharie dit à babongami mpo na l'ange, nkolo. Mpe Zakari ayebisi comment mwange, puis-je croire ngai cela? nakoki kondima makambo oyo ndenge nini? Je suis moi-même un vieil homme Ngai moko et na ma si femme nakomi est mpaka, déjà mpe mwasi na avancée ngai mpe en akomi âge. mpaka na mbula na Verset ye. 19, l'ange Avec ce lui 19 mwange répondit, ayebisi ye je boye, suis Gabriel, ngai nazali je Gabriele, me tiens devant Dieu ngai nazali kotelema liboso na et j'ai été Nzambe, envoyé mpe pour ngai te natindami parler mpo na et kosolola na yo t'annoncer cette mpe koyebisa bonne yo nouvelle. sango malamu oyo. Verset 20, mais Na écoute verset bien, 20, tu kasi seras yoka muet yo okoloba et te tina incapable ntango de moke, parler okoloba jusqu'au te jour tina où ntango oyo cette promesse elaka oyo yango s'accomplira. ekokokisama, Parce que tu mpona n'as ete pas yo cru à ondimi mes te paroles maloba oyo ngai nazali qui koyebisa yo s'accompliront oyo en ekokokisama leur temps. na ntango na yango. Voilà pour l'instant la parole de Dieu. Tala oyo ezali loba na Jusqu'ici, Nzambe ti nous ntango voyons oyo ici biso tozali komona que awa lorsque le temps fut wana accompli ntango ekoki et que le Nouveau Testament mpe wana akoyokana na et la sika, grâce de Dieu devaient être révélés ngolu na Nzambe par ebongaki te Jésus-Christ, mona na kati na notre Yesu Kristo Seigneur, nkolo na biso. Dieu a commencé Nzambe à abandaki agir d'une kosala manière très na particulière lolenge après moko un oyo eleki temps, mayele na bato, après un long silence. wana ezalaki mikolo ebele C'était comme si elekaki le eloko ciel ezalaki s'ouvrait, koleka te, ekomaki lokola ete car lolo depuis le efungwami, dernier prophète mpe wana Malachie, kokanisaka profete plus oyo de mosakoli ya suka 400 Malachi, ans s'étaient elekaki au moins écoulés bambula sans 400 qu'un ans, message divin, elekaki wana ata sans sango qu'une malamu lumière moko de ya l'éternité sango moko ya ne nkolo ezala ata pénètre dans le temps, pole moko ekoka kokota kati na sans que mokili, personne ata mutu moko te n'ait été mandaté par Dieu d'annoncer quelque chose. atindamaki te mpo na Soudain, kosolola na oyo etali lorsque maloba na le Nzambe, temps était kasi na venu pwasa wana ntango ekomaki et que les prophéties des mpe prophètes masakoli devaient ya s'accomplir, basakoli bongaki ete yango Dieu ekokisama, a commencé Nzambe à donner abandaki ses ordres dans les kopesa cieux mitondo na yo kowuta na lola afin qu'il soit na ntina ete exécuté yango ici ekoka sur terre. kokisama wana se. Et nul autre que l'ange Gabriel Wana a ezalaki nde été mwanji envoyé Gabriel de nde la présence atindamaki de Dieu kowuta epai na et Nzambe, est venu mpe vers ye ayaki Zacharie epai na pour Zakari lui parler. mpo na kosolola na ye. Et quand nous lisons tous les Ntango biso versets que tozali l'ange a kotanga prononcés, cela ressemble liloba presque à un mwanji alobaki, demi-sermon. wana Il komona a ezali annoncé lokola liteya mobimba, ce qui allait se ye passer alobaki na ye après oyo cette makambo longue nini période elingaki d'attente, koleka, à savoir kotalelaka que makambo les mbula promesses ebelebele que oyo Dieu avait Nzambe faites asalaki depuis les eloko temps te, ete bilako Nzambe apesaki uta anciens ntango étaient sur molayi, le point de yango s'accomplir. mena ekomaki pembeni mpona ekokisama. Nous voyons Biso ozali que komona Zacharie wana Zakari est allé au temple du Seigneur akendaki kuna na pour ndako na Nzambe adorer, mpona pour parler konetola à nkolo, Dieu, mpona asolola na pour Nzambe, communier mpona ete bazala na avec lui. boyokani na ye. Et nous voyons ici Mpe tomoni awa qu'il ete lui a été dit, ta elobelaki ye ete prière
a été mabondeli na exaucé. yo yango yokami epai na Nzambe. Nous nous réunissons Ntango biso aujourd'hui tozali kosangana et ata lors de ce lelo rite oyo divin ici, to ntango tozali kosala mosala na Nzambe tobongi na biso Seigneur nous tobondela dire, ta mpe toyoka ete prière Nzambe azongisela biso eyano aloba na biso ete exaucée. mabondeli na yo yango eyokami. Dieu t'a donné Nzambe ce apesi yo que tu oyo as yo demandé. ozalaki kosenga Nous ye. devons prier selon la volonté de ebongi na Dieu biso tobondela kokano mokano na avant que nos Nzambe prières liboso puissent ete être mabondeli na exaucées. biso ekoka Il est écrit koyokama. ici Awa ekomami que ete toute la foule bato s'était nyonso bazalaki rassemblée à l'heure ebele de bango la bazalaki esika wana na prière. ntango ya mabondeli. Nous ne savons pas Biso si toyebi te tous comprenaient de quoi il soki s'agissait, bato nyonso bazalaki mais nous savons kososola une likambo chose, nyonso ezalaki ce koleka, que Dieu kasi fait toyebi eloko moko n'est ete pas oyo pour un Nzambe seul, azali mais kosala pour ezali tous kaka mpona ceux mutu moko qui te, sont prêts kasi ezali à mpona baoyo participer à nyonso l'accomplissement bamibongisi na ntina de ete bakoka ses kobika promesses. bilaka na ye. Zacharie Wana Zakari a reçu cette réponse. Ta ye prière azwaki a eyano été oyo ete exaucée. mabondeli na yo Et yango il lui a eyokami, été révélé de mpe quelle Nzambe manière afungolaki la mayele parole de Dieu s'accomplirait alakisi ye lolenge nini liloba na Nzambe yango à cette époque. ekokokisama na ntango wana. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises Biso et tolobi nous yango ntango ne nyonso le répéterons mpe jamais assez. tokozanga te Deux kozongelaka générations yango. particulières Wana ezalaki dans kokita na l'histoire mibale de l'humanité, wana ou plutôt kotalelaka au na début et à la uta fin de mokili ebandi l'Église du Nouveau mpe Testament, tokomina na suka se ya distingue. lingomba ya suka D'une part, yango la ezali génération kotalana na qui a eu ndenge le ekeseni. privilège de Ya vivre liboso ezali lorsque baoyo Jésus-Christ bakokaki est kobika venu ntango pour Yesu la Kristo première ayaki fois. mpona mbala liboso. Et d'autre part, Mpe sasa la epi génération tolobika bato qui oyo a le privilège de bazali vivre à na l'époque ngolu où komona Jésus-Christ oyo mokolo oyo Yesu reviendra. Kristo akozonga. Lorsque nous nous réunissons Ntango ici, biso ezali kosangana ce n'est pas awa seulement pour écouter ezali une kaka te prédication. mpona biso toyoka lite ya Nous nous moko songolo. réunissons ici Biso ezali pour kosangana être awa en communion mpona ete biso avec toyala na Dieu, boyokani na Nzambe, pour cultiver, mpona alimenter tokoka la kozala communion na entre nous. boyokani Nous venons ici makasi pour que kati na Dieu puisse biso, nous parler mpe et que le esika oyo Nzambe akoka Saint-Esprit kosolola na puisse biso, révéler la mpe parole Molimo à Santu chacun akoka d'entre nous kofungola biso et la mettre liloba dans na ye notre na cœur. moko na moko, Partout mpe où la atia yango parole de kati na Dieu mitema na biso. est Bisika nyonso liloba na prêchée Nzambe selon yango la volonté de eteyami Dieu, kokoka na mokano na dans Nzambe, la volonté de Dieu, eteyami kati na l'Esprit de Dieu mokano est na Nzambe, présent yeba ete Molimo na pour Nzambe ezali esika révéler wana la parole, mpona kokoka komonisa la liloba transfigurer mpe et la rendre ekoka vivante. kobongola yango Et ekoma c'est la vraimen raison oyo ezali et na la bomoi, cause ezali na de ntina na notre yango, rassemblement. Au plus ezali ntina profond de nini notre biso ezali cœur, nous kosangana oyo mpona aspirons à ete ce kowuta que na Dieu motema na biso puisse mobimba, venir mposa na à biso nous ezali ete tous Nzambe aya par kati sa na grâce, biso nyonso na nzela ya ngolu na ye, afin que nous na puissions ntina ete vivre en biso ce moment tokoka quelque kobika na chose de ntango similaire oyo eloko à ce moko qu'a oyo ezali lolenge vécu la moko na communauté qui baoyo s'était alors réunie babikaki pour na ntango oyo prier. bango babondelaki, na ntango wana basanganaki mpona kobondela. Dieu s'est servi de Zacharie Nzambe pour asalelaki lui nganga Nzambe oyo dire Zakari cela, mpona car il kolobela était ye directement yango, concerné, mpona ye puisque ce azalaki mpe qui oyo devait se Nzambe passer à l'époque aponaki était mpona ete lié à oyo lui. elingaki ete esalama na ntango Voyons wana ici ekangamaki mpe na que Dieu ye. accorde à ceux Ezali qui sont lolenge wana Nzambe directement azali liés kosala na à baoyo l'accomplissement de sa parole. bazali baponami mpona ete liloba na ye ekoka Nous voyons kokokisama. qu'il leur donne Tomoni ete ye un azali aperçu kolakisa de ce bango qui n'est peut-être pas toujours accessible na aux makambo autres. oyo bato mosusu bakoki kososola te. Accessible aux autres. Ils en entendent parler plus tard. Bazali kotanga mosusu koyoka yango ntango mosusu mpe bakoloba yango mpe bakozwa emoniseli moko wana mpe mapamboli moko wana mpe na liloba moko wana. Mais au moment de l'annonce, kasi wana ntango likambo oyo ebongi na biso ebongi ete yango etatolama, ezali bato ebele te, kasi Nzambe azosalela bato oyo ye moko aponaki bauta kala na ntina ete bango bakoka kosala basalela liloba na ye. Il ne faut donc pas s'étonner bokoka kokamwa que te Dieu ait
parler à ete un nzambe asololi na mutu moko notre na ntango na biso mpe et na non ntango à na un biso oyo groupe de ya sololi na personnes. bato ebele te ya sololi kaka na Nous mutu l'avons moko déjà dit, mpe biso tolobi yango deja lorsque nous ntango entendons le biso tozali témoignage de Frère koyoka Branham litatoli oyo na ndeko et Branham apprenons mpe biso qu'un tozali ange du koyeba Seigneur ete mwange lui a moko été envoyé awutaki epai na et lui nzambe a dit, atindamaki epai na ye mpe alobeli ye ete je t'ai été envoyé de ngai la présence de natindamaki Dieu. kowuta Alors nous liboso avons na alors nzambe quelque chose de mpe biso similaire tokoki komona à ete ce qui ezali s'est passé lolenge moko na lorsque makambo oyo Zacharie elekaki wana était ntango en zakari prière azalaki et a kobondela pu se mpe présenter wana ye devant la face de atelemaki Dieu liboso na elongi na et nzambe entendre le mpe message ye de la ayokaki bouche sango de l'ange autrefois. malamu kowuta na mwange na ntango wana Tout le monde n'a pas entendu à l'époque. bato nyonso bayokaki mongongo na mwange te L'assemblée était en prière. wana Dieu a ezalaki parlé à libota celui ebele qui balaki était kobondela directement kasi nzambe concerné, asololaki kaka na moko oyo qui était aponamaki lié à oyo akangamaki l'accomplissement na ntina de ete cette na nzela na ye prophétie. lisakoli wana ekoka Mais kokokisama ensuite, il est dit à propos de mpe na Jean, nsima elobaki na ntina oyo na il yohani ramènera beaucoup ye akomema bana na d'Israélites israele au Seigneur ebele kati leur na nkolo Dieu nzambe na bango et préparera au mpe ye Seigneur un akobongisa peuple mpo na bien nkolo disposé. libota moko oyo ebongami D'abord, l'annonce liboso ezalaki ete à koloba l'individu, na mutu moko kaka puis la préparation de mpe tout nsima le kobongisa peuple oyo de ezalaki etulukutu ya Dieu, bato nyonso afin que na cette ntina ete génération libota wana puisse entendre et bakoka être koyoka entendu mpe la bakoka voix du koyoka messager mongongo oyo et ya le motindami message mpe bayoka sango divin. nini nzambe atindi na ntango wana Nous voyons biso là ozali komona awa une comparaison très ndenge forte moko que ekese personne ekokani ne peut effacer. na oyo biso ozali kobika mutu moko akoki Nous voyons kolongola que le yango te Seigneur agit aujourd'hui de la tomoni ete même nkolo na biso azali manière kosala lolenge moko qu'il mpe l'a na ntango na fait biso autrefois. lolenge moko oyo asalaki na Et ntango quand nous eleki regardons cette génération, ntango biso ozali kotala ekeke nous oyo savons que beaucoup biso toyebi parmi ete le peuple bato de Dieu ebele ont katikati na lutté bana na et nzambe bango supplié babundi bango babondeli pour makasi qu'une visite mpona ete divine d'un genre nzambe particulier akoka ait lieu sur komimonisa terre. amikoka komonisa Mais lolenge wana na se quand ils oyo l'ont appris, kasi ntango bango basosolaki ils ont bayokaki été yango mécontents bango que le Seigneur bandimaki te n'ait pas ete choisi les nkolo chefs respectés aluka des mpona nini nzambe différentes aponaki bakonzi ya assemblées, bangomba na bango mais te minene quelqu'un dont personne kasi n'avait akei entendu parler koluka kaka jusqu'à ce motu moko moment-là. oyo Le kutu Seigneur ayebani ne te fait pas d'erreur. yeba ete Il nzambe prend ce qui asalaka n'est abongisaka eloko rien moko te ye pour azwaka eloko oyo ya révéler pamba sa sagesse na ntina ete ye divine akoka à travers komonisa la mayele prédication. na ye oyo eleki bato Et pour na la nzela plupart des ya gens, koteya mpe c'est bato ebele une telle prédication bamonaki divine ete est une folie. oyo liteya na nzela ya Les moto gens ndenge oyo de notre ezali génération liboma veulent entendre une bato na prédication ntango na biso balingi raisonnable. ete bato oyo baza ya mayele nde Ils veulent bateya bango avoir des arguments balingi ete bato oyo qui bazali na koloba correspondent à mingi leur raison. bakoka koteya Mais les makambo oyo Écritures bango baza disent kosepela na bango ce na qui yango est né de kasi lobelobi Dieu ete ou oyo ce qui est ewuti né epai na de nzambe to l'esprit ebotami kobanda na est molimo esprit. yango ezali molimo Jean 3, verset 6. Et les choses kotalelaki yohani 3 spirituelles na ne verset 6 s'adressent pas à mpe notre maloba raison, oyo à ya notre molimo compréhension humaine, ezali te mais à kotalelaka ndenge notre moto azali cœur. kobika yango etindami mpona yango endimama na mitema ya bato na biso Et quand on a dit aux gens à l'époque où, mpe ntango quand balobaki na bato Zacharie na a rendu ntango son wana to témoignage, ntango zakari il apesaki y en avait litatoli na ye suffisamment qui ne pouvaient pas croire. ezalaki na bato ebele Mais tous bakwaki ceux kondima te qui étaient destinés kasi à baoyo le nyonso tu faire nzambe ont abongisamaki mpo nete écouté bakoka le message koyoka de yango celui bango que bayokaki Dieu leur sango avait ya moto oyo envoyé. nzambe atindelaki bango À l'époque na où nous ntango vivons, wana il n'en va to na pas ntango biso ozali kobika autrement. yango mpe ezali kaka Les lolenge gens moko auront toujours des bato bakozala tu bato bakozala lorsqu'ils kaka jugeront na kotalaka ntango bango bazali l'action kotalela surnaturelle de oyo Dieu ezali makambo oyo avec eleki leur mayele na bato bango bazali raison. kotiaka makanisi na bango Imaginons tokoka komona ete se kanisaka tenait là, soki ntango comme zakari je me tiens atelemaki ici wana maintenant, lokola ngai nazali kotelema na esika et oyo soudain, mpe na pwasa à droite de l'autel, mpe na liboko ya mobali na etumbelu
un ange de Dieu mwanji moko abimi mpe asololi na ye na lolenge ke ye akoka kososola mpe ye azalaki komona mpe akokaki koyebisa ngo ndenge makambo elobaki mpe azalaki koyoka makambo nini mwanji alobaki mpo na olobela na ye. Soki moto alobi na makambo oyo lelo oyo biso tokokima mbango tokowela mbango mbango ya kobwakisa ye mpe biso tokolinga te tosangana na moto ya ndenge wana. Kasi lokola esali ete biso tozali katikati na makomi ete nkolo nzambe na biso ya mimonisaka kaka na se oyo na nzela ya makambo eleki mayele na batu mpe na bilembo oyo okoki kososola te na mayele na motu mpe na nzela ya bamwanji oyo ye moko azali kotinda. Biso tozali komona ete liboso ete Sodome Gomore ekoka kobomama, Nzambe ayaki na bamwanji mibale mpe akendaki kokutana na Abraham. Wana bamwanji mibale oyo basima na bango bakobaki nzela na bango tina Sodome mpe wana nkolo atikalaki na Abraham mpe alobaki na ye, ngai nakobombela nini na Abraham makambo oyo ngai nalingi kosala. Oyo atikalaki na Abraham ezalaki mwanje na koyokana, ye moko ezalaki nkolo na nkembo, ye moko nde apesaki liloba na ye, liloba ya boyokani. Mpe biso toyebi ete boyokani ezali oyo ezali koyokani, ezali oyo moto azali kosala na koyokana na moninga. Ezali likambo oyo na nzela nango biso mpe tokoti lokola elibota na Israel ndenge bazalaki kobika na kondima na kala. Bango mpe bakotaki na boyokani wana mpe bango ebongaki ete bakoka kokokisa oyo nyonso Nzambe azalaki kosenga bango na lolenge moko na kondimana na sika. Biso mpe Nzambe akotisi biso na koyokana oyo na sika na tina ete Nzambe akoka kokokisa kati na biso mpe na nzela na biso oyo nyonso liloba na ye ya bule elobaki elakaki mpe biso totondi na esengo tokoka koyeba oyo mosala ya Nzambe oyo eleki mayele ya bato na ntango na biso. Ngai nakoki kobomba yango te. Ngai nayoki bato ebele ya ndenge na ndenge oyo bakokaki kosala makambo menene. Namoni bato ya ndenge na ndenge bazalaki kobondela mpona bamaladi mpe bazalaki na makambo ya koteya liloba. Kasi namonaki ata kati na bango moko akwai koloba te mokolo moko boye na ngonga moko songolo mwanji moko ya nkolo ayaki komona ngai mpe azalaki na lolenge boye mpe alobeli ngai likambo songolo. Bango nyonso bakwai koloba na ndenge ya koloba ebele, bakwai koloba makambo ebele kasi bakokaki koloba te koloba ete mokolo moko mpe na ngonga moko songolo ete eloko moko eleki mayele ya bato yango ekokisamaki. Tonga nayaki na mbala ya liboso ndeko Branham azali kopesa litatoli koloba na biso ndenge nini ye bayaki kotala ye na bato bawutaki lola yango etondisaki na motema na ngai mpe ezalaki bandaki kopwanza motema na ngai mpo nete ezalaki monene mpo na ngai, ezalaki na nguya nyonso komoni ete Nzambe na nguya nyonso ye azali komitungisa mpo na libota na ye na ntango na biso mpe alingaki mpe kosolola na biso na mbala mibale na biso oyo tolingi kondima oyo nini ekomami katikati na Biblia. Biso zali na pasi moko te tokoka kondima o basali na Nzambe balobaki na kombo na nkolo mpona nini mpo nete oyo Nzambe asalaki na ntango wana na Biblia ezala na kondimana na kala to na kondimana na sika, ye akoki kosala yango na ntango nyonso mpe azali
tina ya kotuna mutu moko te. Dans le dernier livre de la Bible, wana soko tangi buku oyo ya suka na Biblia kotalelaka na amoniseli to Apocalypse chapitre 1 elobi ete emoniseli ya Yesu Kristo nzambe apesi ye mpe elobi ete ye atindaki mwanji na ye na Yohani na oyo miteni ya mibale ya verse ya liboso akomami boye ete mpe ye asalaki ete bakoka koyeba yango na nzela ya kotindamaka mwanji na ye na mosali na ye Yohani na nzela ya bilembo mpe mpo na kosolola yango so na mozindo na ntina ete kolakisa ete ezalaki kaka te likanisi moko songolo ete Yohani amonaki mwanji oyo mpe ye ayokaki ye mpe kotalelaka wana chapitre 22 elobami ete yalingaki kofukama mpona ete koka kokumisa ye kobondela ye kasi na chapitre 22 na Apocalypse 22 na verset 8 elobami boye ete ngai Yohani ezali nde ngai nde nayokaki mpe namonaki makambo oyo mpe nga ntango nayokaki yango mpe namonaki ngai nalingaki kofukama na makolo na mwanje oyo ayaki kolakisa nga makambo oyo mpe nakoka kopesa lokumu kasi ye alobi na ngai wana verset 9 te ndeko ngai nazali moko oyo azali kotambola na yo na mosala ngai na bandeko na yo basakoli nazali kati na bato bazali kosimba liloba oyo ya Biblia yozongisela nzambe lokumu awa tomoni ete Yohani ye amonaki mpe azwaki mokanda nyonso oyo ya emoniseli Apocalypse mpe na bandimbola na yango nyonso na baimoniseli na yango nyonso oyo nyonso ezali kati na yango na nzela ya mwanje. Wana Jean azalaki na ile ya Patmos kasi kati na molimo na yo be kati na molimo ye amemamaki kuna na nkembo na Nzambe yamonaki makambo oyo o mutu moko na musuni akoki komona te kasi na tinte biso tokoka koyoka koyeba biso tokoka koyeba biso nyonso mwanji oyo azali oyo ya solo to ete ezalaki makambo ya lokuta te to eloko moko boye mutu azali kokanisa na makanisi na ye kasi elobi awe ngai nalingaki kofukama na makolo na ye mpe ngai nazongisela ye matondi ye akokaki komona mutu moko azalaki liboso na ye atelemi mpe soki olingi kofukama c'est-à-dire omoni eloko moko ya nkembo ezalaki katikati na mwanje wana kasi eyano elobi ete te ndeko ngai nazali kaka mosali lokola yo na bandeko no mosusu basakoli. Yoko okanisa nini kotala ete bato oyo ya mayele na ntango wana baninga oloba nini mpona likambo ya ndenge oyo bango basalaki baningisaki mitema nango mpe balobi yango te babi ezali lokuta mpe bakendaki na bango kasi emoniseli oyo ya minene eleki koleka kotalelaki mwango ya lobiko ya Nzambe na biso yango nde ekomami katikati na buku oyo ya suka oyo ya Biblia mpe yango ezali buku oyo yango nde ebombamaki to ekangamaki mpe elobami awa ete nkolo ye moko azali kotatola na verset 16 alobi ete ngai Yesu ngai natindaki mwanji na ngai mpona ye alakisa bino makambo oyo wana liboso na mangomba. Ngai Yesu ngai natindaki mwanji na ngai na verset 16 mpona ye akolakisa bino makambo oyo liboso na mangomba
Il ne dit pas au singulier. ye alobaki yango Mon ange te ngai natindaki mwanji na ngai kaka na Jean na moto moko to mpo nalakisa ye kasi awa ezali na makambo etaleli ngomba ya Nzambe na bomoi. Ata liloba na Nkolo ezali kolobama na nzela ya moto moko, kasi ebete yango ezali mpona lingomba mobimba. Mpo nete biso tokoka kobwakisa oyo ezali ndenge ya ndimbola ya solo te. Yeba ete makambo nyonso ezali kobanda na lolenge moko. Wana mwanji ntango alobaki bamotindami ya lingomba na ntango moko, ekomami ete komela mwanje na lingomba na Efeze, komela mwanje na engomba ya Smirne, komela mwanje na lingomba ya Pergame, ti tokomi na mwanje na lingomba na Laodikia. Nzambe azali na basali na batindami na ekuna na lola pe ba oyo azali kotinda na se oyo. Biso toyebi ete yango ekomami ete ye azali kosala na oyo ezali ba ange na ye mipepe, pe na ba oyo azali kotinda azosala ete ba oyo bazali bulukutu ya moto, pe ezali komona ete ntango mopepe ezali kozwa moto likambo moko ezali kosalama. Ezali yango nde elekaki kouta na ntango na Pentecote. Ezalaki nyonso mibale. Ngongo moko makasi eutaki na lola lokola mopepe moko makasi. Pe ezalaki moto moko euti epai na Nzambe, yango evandaki likolo ya moko na bango, pe bango nyonso tu batondisamaki na Molimo Mosantu. Yesu Kristo Nkolo na biso alobaki ete ngai na ye mpo nete ngai namema moto na se oyo, pe napelisa moto moko na se oyo, lokola ete ngai nakosepela ete yango ebanda ja kopela, kasi ebongaki ete ye akoka kobulisa d'abord bavase oyo na nzela nini moto oyo ebongaki etiama. Pe ntango mokolo na Pentecote yango ekomaki, likambo moko elekaki, likambo nano emonisama te euta mokili ebanda, pe bango batondisamaki bango nyonso na Molimo Mosantu. Tika ete Nzambe akoka kosala lisusu na fete oyo ya Noel ezala vraiment fete moko ya Pentecote, ete biso nyonso tokoka kotondisama na Molimo Mosantu, ete moto na Nzambe ekoka kokita likolo na biso nyonso, ete mopepe moko ya makasi euti epai na Nzambe yango ekoka koleka, pe yango ekoka panza moto oyo. Boyebe ete ntango moto munene ezali kosalama, bato bazali kobanga ete soki mopepe moko ya makasi ya ye yango ekomema moto oyo pe kopanza yango musika. Kasi katika na Molimo biso bongi na biso tosepela ete Nzambe azali kopesa biso moto pe mopepe moko makasi, pe oyo nyonso oyo okeka komema mamoto emema binamba mboka nyonso na bandimi nyonso, na tina ete bango bakoka kosala libiki moko ya sika na Nzambe na ntango na biso. Tozali komona wa ete Nzambe Nkolo na biso yazali na basali na ye na lola pe awa na se. Pe Nkolo na biso Yesu Kristo alobi, ngai Yesu natindaki mwanji na ngai mpo nalakisa bino makambo oyo liboso na mangomba. Oyo balobi bino ezali biso, ezali kotalela biso nyonso. Ata yango ekomami ete ekomela mwanje na lingomba ya Laodikia. Biso toyebi ete sango ezalaki mpona lingomba mobimba,
que celui qui a des oreilles ete oyo azali na matoyi akoka koyoka oyo molimo ezali koloba na mangomba. Nzambe atindi mwanje na ye kuna na ili ya Patmosa na tikete akoka koyebisa na lingomba oyo ezali toli na lobiko oyo ezali yoba na lisakoli pe na ntango ya mwango sambo na lingomba ya koyokani na sika ye atindi ba ange na ye na basango moko oyo euti vraiment na peto euti kuna na lola pe bayebisa bantu na Nzambe ya tango na bango. Kasi nani ongo azali kondima liteya na biso pe na nzela ya nani liboko na nkolo emonisami pe wana biso tukoki koloba ete ba oyo nyonso babotami na Nzambe bango bazali koyoka liloba na Nzambe pe Yesu Kristo alobi ngai nazali mobateli mpate malamu pe bampate na ngai bazali kolanda ngai bakolanda mopaya te. Amen. Et il est dit une fois dans la lettre de Jean qu'il écrit en tant qu'apôtre de Dieu oyo azali oyo ya nkolo ayokaka biso. Jean 4 na verset 6 ye ayebaki yango nini ye azali mpe alobi ete lokola oyo epakolami ezali kolakisa biso oyo ezali sembo liboso na Nzambe, ezali te lokola bato oyo batangi yango na mayele na kelasi te to bandimbola ya bato te, kasi lokola epakolami nde ezali kolakisa biso yango nde ezali solo. Kasi lingomba ebongi ete yango epakolama na nguya moko ya Molimo Mosantu oyo ezalaki kobika na bapalangati sango na Nzambe na tina ete bango mpe bakoka kososola, bakoka koyeba makambo oyo na lolenge moko moto na Nzambe, na tina ete moto na moko te akoka kokweya na makanisi na ye mwei to aza na mayele moko songolo. Pe biso ebongi na biso toyeba ete na ntango nyonso ya bato bandimboli balimboli maloba na Nzambe na ndenge na bango wana bazalaki na kopakolama ya Molimo te. Oyo azali na kopakolami na Nzambe ye apesaka makanisi na ete ye avandi na makolo na Yesu Kristo mpe azali koteyama pone ekoma ete bango nyonso bakolakisama kaka na Nzambe mpe mutu moko akozala wana te mpona akoka koteyaka baninga pone ete ye moko nkolo azali kobatela na tina ete elakisi na ye ekoka kokita na biso nyonso lokola mbula. Pe na ntango wana Moïse alobaki na Deutéronome 32 alobi ete elakisi na ngai yango ezali kopanzana lokola mbula, liloba na Nzambe ezali eloko ya kokauka te, liloba na Nzambe ezali na bomoi, ezali na nguya mpe ezali makasi, pe esika liloba na ye yango eteyami oyo nyonso ezali ya kokauka yango ezali kozwa bomoi, yango ezali kozwa lisusu mai mpona ete liziba moko ezali kobima kowuta na ndako na Nzambe. Yeba ete liziba moko ezali kowuta na tempelo mpe ezali kopambola ba oyo nyonso bazali kotika ete bango bapambolama. Ngai Yesu natindaki mwanje na ngai, Apocalypse 21 na verset 16, mpe biso ezali komona ete bamwanje oyo sambo bazali lokola mpe nzoto oyo sambo ezalaki na maboko na ye. Apocalypse 1:20 azali kotinda mwanji moko kowuta na lola mpe azali kosimba bapalongisi na ye na se oyo bazali koteya sango na ye na loboko ne ya mobali. Pe loboko ya mobali ya nkolo ezali makasi pe yango ezali kopesa elonga. Psalm 118:16. Pe ba oyo nyonso bazali kondima na liloba oyo nyonso ya Nzambe bango bakomona elonga na Nzambe tango yango ekokokisama pe ekomemama na suka na tango oyo na suka oyo ezali mokano na Nzambe
ete kondima na biso ekoka kobika na nzela ya makanisi ya bato te, kasi ekoka kobika na nguya na Nzambe. Na ntina yango Paul alobaki na 1 Corinthiens 2:4, nga naye kati na bino na maloba oyo ya mayele ya bato te, kasi liteya na ngai ezalaki katikati na komonisa oyo ezali nguya ya molimo pe makasi na molimo. Liloba na Nzambe ezali molimo pe ezali kobika, yango ezali na nguya nyonso oyo Nzambe alobaki yango ekokisami. Yalobaki ete tika ete pole ezala pe pole ebimaki. Oyo nyonso Nzambe alobi na monoko na ye yango ezali kokokisama. Tokotali na mwango na lobiko nyonso Nzambe alobi yango ezali kokokisama. Pe wana soki ntango ya kokokisama ekoki, yazali kopesa biso bandimbola ya sika kowuta na lola na tina ete biso tokoka koyeba ntango nini biso tozali kobika. Ebongi na biso tozongiselaka matondi na Nzambe na biso kowuta na motema na biso mobima po ete afungoli mitema na biso pe miso na biso, pe ye asali ete tokoka komona pe kondima, pe tokoka kozala kati na makambo eleki mayele na bato oyo ezali kokokisama na bokonzi na Nzambe na ntango na biso. Les serviteurs de Dieu basali na ne sont Nzambe pas seulement là bazali kaka wana pour te enterrer les morts mpona kokundaka et bibembe exercer certaines to kosalaka misala misusu bimakambo ya ndenge na ndenge, véritables serviteurs de kasi basali Dieu ya Nzambe ya sont solo désignés Nzambe nde abengi bango mpona ete bango bakoka komonisa oyo ezali mabombami na Nzambe katikati na lingomba. Ezali bato na nzela na wapi Nzambe ye moko akoki kosolola pe azali komonisa liloba na bango, liloba na ye pe azali komema bango na nzela na solo na nzela ya molimo na ye. Ngai Yesu natindi mwanje na ngai, yatindaki mwanje moko te, kasi atindaki mwanji na ye, atindaki mwanji moko te kasi mwanji na ye. Amen. Biso tolingi kokota na mozindo te na makambo wana, kasi biso tomoni ete mwanji Gabriel ayaki epai na Zakari pe ye alobelaki ye oyo ezali sango monene ete ntango yango ekomaki ete bongaki ete ye azwa akobota mwana mobali pe akobenga ye na kombo na Yohani, mpona ete ye akotambola liboso na Nkolo, akozala liboso na Nkolo pa liboso na bato te, ye akotambola liboso na Nkolo. O Nkolo tika topesa biso bato oyo bazali kotelema liboso na Nkolo, tika ete Nzambe papia biso na ntango na biso oyo lingomba moko ezali kotelema liboso na Nkolo, ezali kotambola liboso na ye, pe wana ekokokisama oyo biso ezali koteya awa una ntango ye abotamaki, ntango ye akobotama ye akotondisama na Molimo Mosantu. Luke 1:15. Boyebi ete wuta biso tobotami sika ebongi pe biso totondisama na Molimo Mosantu, ete ebongi ete moko na biso atikala nsima te na tina kati na bato oyo liloba na lilaka ezali kokokisama kati ekokisama na bomoi na bango na ntango oyo wana. Koyeba ete Yohana azalaki moto oyo na nzela nini liloba elaka ekokisamaki na ntango wana, pe komonaka ndenge nini lilaka ezali kokokisama wana ezalaki mena kotondisama ye atondisamaki na Molimo Santu. Kotondisama na Molimo Santu yango ekangami na kokokisama na elaka euti epai na Nzambe. Bandeko mibali pe basi, soki tobotami na Nzambe ebongi ete biso mpe totondisa Molimo Mosantu lokola Yohani Jean Baptiste ye mpe atondisamaki na Molimo Mosantu. Biso pe oyo tobotami na katikati na mwango na bato te, kasi tobotami na Nzambe
ebongi te biso mpe tokoka kotondisama na molimo mpe Nzambe alingi kopesa biso nyonso na nzela ya ngolo na ye mpo ete ezali kaka lingomba oyo etondisami na molimo santo yango nde ekotelema liboso na nkolo mpe oyo ezali nzemba na biso ya Nzambe na biso yango ekosalama na bisika bikauka mpe yango elobami na mosika na Luke 1:16 ya komema bato ebele bana na Israela bakozonga na Nzambe akozongela Nzambe na bango akomema bango na bato na mayele te akomema bango na bafarisien te kasi akomema bango na Nzambe na nkolo Nzambe na bango oyo ye moko atelemaki mpona kokokisa liloba na ye na se oyo na mabele oyo mpe biso toyebi ete Yohana alobi na mosika ape ete mobali azali koyoka mongongo ya mobali mpe alobi ete oyo azali kamarade ya mobali atelemi wana mpe azali kosepela Jean 3:29 abe ete esengo na ngai yango etondami etondi mpona ete ye ebongi ete ye akola ngai bongi na ite ngai na kita na Jean 3:30 mpe kei na mosika kuna Luke 1:30 mpe ye nde akotambola liboso na nkolo na molimo mpe na nguya na Eliya mpona kozongisa mitema ya batata na kondima ya bana. Nous ne lisons rien ici. Biso zali kotanga we eloko moko te oyo ezali kolakisa ete mitema ya bana yango nde ekomemama na batata te kati wana ezali kaka oyo ya liboso na oyo mosakoli Malachi alobaki ete ya komema mitema ya batata na kondima ya bana kasi ezali na ntango na biso oyo sasa epi mitema ya bana ebongai te mena ememama na kondima batata na kotalaka kondima oyo epesana bina batata na biso na mbala moko ndenge ezalaki na ebandeli ezali nde kuna nde pa biso bongi tozonga mpe lobami kuna na verset 17 kozongisa bato bazalaki batomboki bakoka kokoma nsembo na tina ete babongisa mpo na nkolo libota moko ezali malamu oyo ebelemi yango ezali makambo mosusu te na ntango na biso kasi bongi na biso tokoka kolongola oyo ezangi botosi katikati na lingomba na Nzambe na bomoi mpe tokoka kozongisa oyo ezali botosi lokola Paul akomeli na Baroma na ntango na chapitre ya suka mpe ye nde atie botosi ya kondima kati na bapagano nyonso mpe Nzambe asali lisusu ete makambo moko ya minene ekoka kokokisama makambo eleki mayele na bato bamiracle mpe bilembo na Rome 1:26 kokoka kobotisa oyo ezali botosi kati na bana na Nzambe na ntango na biso yango nde ezali na motuya bamiso bakanisi ete bango bana botosi kasi ya biso ezali makanisi te biso ebongi ete biso tokoka oyo bazali kotosa kondima katikati na Biblia oyo yango ezwi moboko na liloba oyo ya Nzambe na bomoi wana tokoki mona lisusu tokomona ete nkolo ye asi abongisi nzela moko ezali malamu mpe apesi biso pole wana biso tozali katikati na molili mpe amonisi biso ezali solo katikati na bato oyo na makambo nyonso ya lokuta mpe ye apesi oyo ezali sembo na kati na bato oyo bazali bakosi katikati na lingomba ya Nzambe na bomoi biso toyebi ete oyo molili ezali kokamba mokili kasi biso mpe toyebi ete pole mpe yango eye na ntango na pokwa ete biso tokoki komona oyo nini Nzambe azali kosala na nzela na ngolu na ye na ntango oyo
était un homme Yohana envoyé par azalaki Dieu moto oyo Nzambe avec un atindi message na sango pour moko le peuple songolo du Seigneur mpo na à cette libota époque. na Nzambe Il na ntango na était ye. le prophète Ete ye promis azalaki oyo par azali lequel le mosakoli. Seigneur Nzambe s'est abongisaki laissé frayer na un nzela chemin. nini Nzambe asalaki Et nzela ici, na il est ye. dit, Mpe awa elobami afin ete de créer na un ntina peuple ete bien yango préparé pour le abongisa Seigneur. libota Verset moko 17. oyo Si je comprends babongami bien, mpo na nkolo so nasosoli yango il a malamu. été dit à frère Elobaki Branham na ndeko Branham en juin na 1933 juin 1933 que le message ete qui sango lui avait oyo été epesameli confié ye par Dieu na nzela na Nzambe était de préparer l'église ezali ete épouse kobongisa par mwasi la libala grâce de Dieu na ngolu na et Nzambe de la rendre prête mpe pour akoka le retour kobongisa de yango notre bazala Seigneur peto Jésus-Christ. mpo na bozongi na Yesu Bien Kristo. sûr, quelqu'un pourrait rapidement Wana mutu dire mosusu akoki koloba pourquoi ete mpo Dieu na ne nini prend-il qu'une seule personne? Nzambe azali Je kozwa vous kaka mutu demande, moko. avait-il deux Ngai nakoki Moïse kotuna na ou yo en eske avait-il un seul? na ntango wana Moïse Avait-il azalaki trois mibale to Abraham moko, ou un seul? Abraham bazalaki mibale Avait-il cinq misato to Élie moko, ou un seul? to Baeli bazalaki Dieu prend 5 to toujours moko. une seule personne Nzambe à asalelaka kaka qui mutu il moko révèle na sa nzela na parole ye ya et sa komonisa liloba na volonté. ye mpe Et mokano na c'est ce ye. que nous avons Yango vu nde à biso cette tozali époque. kobika na Il ntango n'y na avait pas biso. trois Jean-Baptiste. Ezalaki ba Jean Il n'y en Baptiste avait misato qu'un. te, Mais ezalaki kaka lorsqu'un moko. homme Kasi envoyé ntango par moto oyo Dieu Nzambe se atendi présente, yazali cela koya liboso suffit na bino, si tous les yango autres peuvent ekoki croire soki ce que bato nyonso cet homme bakoki de kondima Dieu oyo avait moto à dire oyo azali sous koloba, le mandat du Seigneur. wana ikoyeba ete ye atindami kowuta Et na nous sommes Nzambe. heureux de pouvoir Mpe biso croire totondi na en sesengo cette époque. kondima na ntango na biso na maloba Nous oyo. savons que lorsque Daniel a eu Oyebi des ete ntango visions Daniel amonaki et bandoto qu'il na ne les ye na comprenait butu, pas, bazalaki il a kososola entendu une yango te, voix bayokaki qui mongongo disait, moko ezali koloba va na ye, Gabriel et kende explique cette Gabriel, vision kende à cet kolakisa ye homme. bandimbola ya Daniel 8, bimona verset mo oyo 16. azali Et komona. alors Daniel 8 na Gabriel est verset venu 16, mpe et a Gabriel donné ayaki mpe à apesaki Daniel la ndimbola, révélation et la compréhension de ce que Dieu yebisaki lui ye avait montré. makambo oyo Nzambe alakisaki ye. Nous voyons Biso ozali komona dans l'Ancien et le Nouveau Testament na kondima ces na kala mpe na merveilleuses kondima na conduites sang du ya Dieu sika, vivant ndenge nini Nzambe azali qui kotambusa na s'intéresse à malamu, tout ce qui arrive ye azali à son kosatalela peuple nyonso sur kokengela makambo cette terre. oyo ezali koya na libota ne na Et se parce oyo, qu'il s'y intéresse, mpo nete ye azali kokengela yango lui de tout prendre ezali ye en nde ebongi ete charge, azwa mokumba na qu'il ye, s'agisse d'envoyer un ezala ange kotinda mwanji moko de la gloire kowuta ou kuna na un nkembo messager to ici kotinda sur terre, mopalangisa moko na se et il oyo, décide de tout, ye moko nde les azali met kodeside à na leur nyonso, place mpe azali et kotia leur eloko na eloko na donne esika na le yango, message mpe qu'ils azali doivent kopesa transmettre. bango sango nini oyo ebongi na bango bakoka Il est écrit de kopeteya, de mpo Jésus-Christ. nete ekomami na oyo ezali En Yesu lui Kristo. Kati na était la ye, vie. En lui était la vie et kati la na ye vie était la ezalaki lumière des hommes. bomoi, bomoi nde ezalaki Jean 1, pole na verset 4. bato na Jean 1 Là où verset la 4. lumière se révèle, Epai les nini pole ténèbres ne ezali peuvent plus kopela, yeba ete molili régner. ekoki lisusu Et c'est kodondwa là te, que les esprits se divisent. ezali nde kuna epai Celui milimo qui ezali veut kokabwana, rester dans les ténèbres oyo alingi kovanda na molili se détourne de la ye azali vérité kopesa et mokongo na oyo suit ezali son solo na propre chemin. verite, mpe azali kolanda nzela na Mais ye celui qui moko. est prêt à suivre le Kasi chemin oyo de azali Dieu kolanda nzela na entre Nzambe, dans la ye lumière azali kokota kati na pole, est repris, mpe ye azwami, puni, condamné par la lumière. Il est jugé et ye nde condamné selon les asambisami paroles de Dieu katikati na dans la liloba, lumière kotalelaka divine. liloba Et alors il oyo peut na continuer Nzambe, mpe liloba na joyeusement son Nzambe ezali chemin. kobongisa ye mpe ya 6 mois plus kotambola tard, na nzela na ye. nous voyons Mpe wana que le totali se mwa même eleki ange Gabriel kaka mwanji moko wana vient Gabriel vers ayaki Marie lisusu epai na et Marie, lui dit mpe au verset ayebisaki ye 28 na de verset Luc 1, 28 na tu as Luc trouvé 1, grâce auprès de Dieu yo et lui zingolo annonce epai na Nzambe, que va mpe naître alakisa celui ete ka dont nzela na les yo prophètes ont akobotama moto annoncé oyo la basakoli venue. basi batatoli Celui boyei na qui ye, sera le Seigneur oyo akozala nkolo d'Israël. oyo Lui, akozala le nkolo Seigneur na des Israel, armées. ye nkolo na Lui, le bibele, Seigneur Sébaoth. ye Nzambe na Il bitumba va naître. Sebahote, ye Et plus tard, il akobotama. est dit dans Luc Mpe 2, na verset suka 11, mpona elobi ete na aujourd'hui le Luke Seigneur
de verset 11 lelo ete nkolo abotami le Christ ye azali Kristo dans la ville de David. kati na mboka na David ezalaki C'est moto le mosusu Seigneur te lui-même ezalaki qui nkolo vous ye est moko né. oyo Et c'est pourquoi abotami nous savons kati na que bino c'était le Seigneur yango biso de toyebi ete gloire. azalaki nde nkolo na nkembo L'écrit également Paul mpe et alobaki dit dans yango 1 lisusu Corinthiens na 2, 1 verset Corinthiens 2 na 8, verset si les 8 puissants l'avaient reconnu, soki ils bato ya n'auraient pas bozwi crucifié le bayebaki ye Seigneur nde de bakokaki koboma gloire. nkolo na nkembo te Les apôtres savaient bantoma que bayebaki ete Jésus-Christ yesu kristo était le Fils ye de Dieu, azalaki mwana na le nzambe Seigneur ye de azalaki gloire. nkolo na nkembo C'est pourquoi na ntina na yango ils avaient une confiance bango totale en tout bazalaki na ce qu'il leur mipesa epai na ye disait na et en makambo tout nyonso ce qu'il azalaki koloba faisait. na bango mpe oyo nyonso ye azalaki kosala C'est pourquoi na ntina ils na avaient yango une confiance bango totale bazalaki en vraiment tout na ce qu'il elikya na ye disait na makambo et en nyonso azalaki tout koloba na ce bango qu'il faisait. mpe na oyo nyonso ye azalaki Marie kosala a cru wana à maria l'annonce andimaki et na elle oyo est en bayebisaki effet ye un modèle mpe pour la akomaki véritable église modele mpo na qui lingomba ne oyo s'oppose ya à rien, solo oyo azali qui n'a kotelemela liloba moko te doute ye à azali na exprimer. kozanga kondima Nous te voyons chez katikati na Zacharie ye tomoni que ete bien que zakari sa prière ait été atake exaucée libondeli na ye et yango que eyokamaki l'ange Gabriel se ete mwanji tenait là gabriel azalaki et lui liboso na ye annonçait la nouvelle, mpe apesaki ye sango Zacharie oyo dit néanmoins kasi zakari alobaki au verset 18, na verset 18 comment puis-je ndenge nini croire ngai cela? nakoki Je kondima suis yango moi-même un vieil mpona homme, ete ngai moko nakomi ma mpaka femme est déjà mpe âgée. mwasi na ngai akomi mokolo Et l'ange dit mpe dans mwanji Luc 1, verset ayebisaki 20, ye na Luke 1 verset parce 20 que tu n'as pas mpona cru ete yo boyi à ce kondima que j'ai dit, makambo ngai nayebisi yo tu seras muet yo monoko na yo ekoloba jusqu'au fungama te jour okoloba lisusu te où ma ntina promesse ntango oyo elaka na s'accomplira. ngai J'ai déjà ekokokisama dit cela aussi. mpe ngai Si tous nalobaki ceux yango soki qui bato ne oyo croient nyonso pas bazali aux promesses kondima de te Dieu bilaka na pour nzambe cette époque na ntango na biso restaient oyo muets, bakokaki kovanda kimia nous nous porterions mieux. ebongaki Celui wana qui biso croit vraiment tokozala doit parler. malamu kaka Paul moto écrit, oyo andimi nde akoki reprenant koloba la parole mpe de paul l'Ancien alobi Testament, kotalelaka du psaume likomi 116, na verset ancien 10, testament alobi dans 2 Corinthiens 4, psaume verset 115 verset 13, 10 je crois et Corinthiens c'est 4 pourquoi je verset 13 parle. abe ete ngai Et parce que nazali Zacharie ne croyait kondima pas, mpona ete il ngai ne nalobi pouvait pas parler. zakari Sinon, lokola il andimaki te n'aurait akokaki parlé koloba te que dans l'incrédulité. sino akongai koloba C'est kaka kati na pourquoi il a kozanga dû kondima rester na silencieux, ntina yango nzambe muet, akangaki ye jusqu'au monoko jour ntina où la ntango promesse oyo s'est elaka accomplie. yango ekokisamaki Et il est dit ensuite, mpe yesu dans komamaki Luc 1, elobamaki verset lisusu 64, na liki alors sa bouche 1:74 s'ouvrit et wana sa langue se monoko na ye délia. efungwamaki Et mpe lorsque lolemo nous na ye lisons ebandaki koloba plus loin mpe les ntango paroles de tokokoma louange, kotanga na de likolo prophétie wana et ezalaki de maloba ya glorification de Dieu lisakoli ya qu'il kokumisa a konetola nzambe prononcé, ye abandaki kotatola il na est monoko na dit ye ici mpe au elobami verset awa 67, ete na verset et son 67 frère Zacharie tata na ye fut zakari rempli du atondisamaki na Saint-Esprit molimo et mosanto prononça mpe azalaki les paroles kotatola prophétiques. maloba Verset oyo na 68, lisakoli loué alobi soit le ete Seigneur, nkolo le akumisama Dieu d'Israël, nzambe na car israele il a mpona regardé son ete ye peuple atali avec libota na ye na miséricorde nzela na et mawa lui a mpe donné apesi une rédemption. bango Au lisiko moko moment na où ntango la oyo promesse elaka divine ezali s'est kokokisama elaka ewuti accomplie, epai na nzambe yango Jean a ekokisami été rempli du Saint-Esprit, wana puis yohane Zacharie atondisamaki na a molimo été mpe rempli du zakari Saint-Esprit. atondisamaki na molimo On lui mosanto tendit encore mpe bapesaki ye un stylo lisusu pour qu'il oyo écrive ezali ekomeli quel mpona ete devait akoma être le nom. mpona akoma Et nkombo ya mwana lorsqu'on ngo lui tendit le ntango stylo bapesaki pour qu'il ekomeli écrive, oyo sa langue se mpona ete délia akoma et il se monoko mit à nefungwamaki parler. mpe abandaki Et pas koloba seulement pour prononcer le ezali kaka nom te mpona de kotanga nkombo celui ya mwana qui oyo devait maintenant oyo abongaki ete préparer abongisa le chemin. nzela Non, ya nkolo rempli du wana ye Saint-Esprit, atondolamaki na il se molimo mit à louer ye le Dieu abandaki vivant. kokumisa nzambe na bomoi Et
rempli cet esprit wanatondisama na molimo bandi kokumisa nzambe na bomoi yango nde kokomisa lekomela biso nyonso na ntango oyo za yohani atondisamaki na molimo mosantu pona ete yaye azalaki kati na elaka oyo ekokaki kokokisama katikati na ye na ntango na ye. Pe Zakari atondisamaki na molimo mosantu pona ete ye mpe akangamaki mpe na elaka oyo ebongaki ekokisama na ntango na ye. Mpe nazali koyebisa bino mpe biso lisusu biso mpe totondisami na molimo santu pona ete biso mpe tokangami tokoki kokabwanana te na kotalaka bilaka o Nzambe apesi biso na ntango na biso. Amen. Nzambe azali kokokisa liloba na esika moko te epai oyo bato baza te. Ye azali kokokisa ngo na esika oyo katikati na lingomba na ye. Na ntina yango biso tozali awa mpona komona makambo oyo mpe tokoka kozwa ngolu na Nzambe na ntina ete biso tokoka kososola. Ndenge nini yango ezalaki na ebandeli ezalaki ndenge nini ndenge yango ezalaki na ebandeli mpe yango ndenge mpe ekosuka yango ebandaki na litatoli Nzambe apesaki bilaka na ntango ya wana ebandaki ete bato batondisamaki na molimo mosantu. Nzambe asalaki ebandeli moko mpe tokoki koloba ete kuna na Pentekote molimo mosantu yango esopanaki yango ezali vraimen makambo na solo. Kasi soki bino bolingi komona oyo nyonso ezala meme Simeon ye mpe azalaki kozela oyo elaka na Israel ekomami na Luc 2 mpe molimo mosantu ezalaki likolo na ye. Mpona nini molimo mosantu ezalaki likolo na ye? Mpona ete yango emonisamaki na ye ete ye akomona mpe akozala oyo akotatola liloba na Nzambe ekokisami na ntango na ye. Amen. Mpe lisusu ekomami ete yatindamaki na nzela ya molimo santu yakendaki na temple mpe yasimbaki mwana oyo ya Yesu na maboko na ye mpe azongisi matondi na Nzambe mpe alobi sasa ye mpi Nkolo yokoki kotika mosali na yo akende na kimia mpona ete miso na ngai emoni oyo ezali lobiko ewuti epai na Nzambe. Omoni epai nini ngai nalingi kokoma mpe Ana abandaki mpe kotatola abandaki mpe kobikola azalaki koloba na baoyo nyonso basanganaki na esika wana. Nani yango akoki koloba makambo na Nzambe na ntango na biso oyo? Ezali kaka baoyo Nzambe abongisi mpona ete bango bakoka koyamba mosala na molimo mosantu na bomoi na bango mpona ete oyo Nzambe azali kosala sasa ipi ezali kouta na mayele na bato te, ezali mpona mayele ya bato te, yango eleki mayele na bato euti na molimo mpe Nzambe azali kopesa ngo bazali kobika na mayele na Nzambe bao bazali na bososoli mpe bazali koyeba makambo nini ezali koleka sasa yepi. Marie yazangaki kondima te balobaki na Luc 1 verset 28 abete ngai nazali mosali na Nkolo tika ete yango ekokisama kokokana na liloba na ye mpe yango ekokisamaki. So ndeko na ngai soki okoki kondima yo komona nkembo na Nzambe. Amen. Na Jean 11 verset 40 ntango biso zali koyoka liloba na Nzambe yeba ete kati na biso kozanga kondima ezali te eza na esika te na mitema na biso. Bomoi na Nzambe liloba na Nzambe ezali na bomoi oyo liloba na ye ya bule elobi yango ekokokisama. Wana komonaka na ntango elekomi mwa musika wana babokoli bampate ezalaki kuna na elanga ezalaki na butu bazali kokengela bampate na bango kasi na mitema na bango ebongaki ete bazala na posa moko songolo mpe bango
bazwaki ntango na bango mpona kosolola na oyo ezalaki makambo oyo ezalaki kosolola na ntina ya motuya na mboka na Israele ete Messi ebongi ete aya. Peut-être ont-ils encore juste avant de s'endormir. Wana liboso te bango bakoka kolala to moko na bango wana bamisu bongaki ete bakoka kokengela bango bazalaki kosolola katikati na bango. Et l'ont-ils mentionné à votre avis quand la lumière de Dieu descendra-t-elle? Tango nini pole na Nzambe kokita na se oyo tango nini mosikoli na biso ekopesamela biso ye oyo akokangwala biso na bayini na biso mpe akokangwala biso na masumu na biso. Peut-être venait-il juste de terminer dans la nuit noire. Lumière éclatante qui les enveloppe. Waneyaki na mpai nini butu ezalaki sango moko na tango na bango yango eyokanaki likide na verset 10 pete bobanga te mpe nazali koyebisa bino oyo esengo monene oyo ezali sango malamu mpo na libota mobimba yango ezalaki nini Biblia elobi na Luc 2 verset 10 mwange ayebisi bango na mbala mosusu lisusu ezali nde mwange nde azalaki kotatola makambo oyo mpe bango bazalaki koyoka oyo motindami na Nzambe awuti wuta lola na pole oyo ewuti na lola azalaki koloba na bango. N'annonce rien de général, ezalaki likambo moko mpona bato nyonso te kasi ezalaki likambo moko ya motuya bobanga te mpona ete tala nazali koyebisa bino eloko moko ya esengo oyo ekozala mpona mabota nyonso mpona ete lelo oyo ebotameli bino oyo azali mobikisi. Nous réfléchissons à notre époque. Biso zali koloba mingi no ezali pole. Biso zali koloba na sango na sango ewute pai na Nzambe pe kokokisama ya bilaka. Pe awa tomoni ndimbola moko ya malamu na oyo ekangami na litato limoko ewute pai na Nzambe. Oyo sango na Nzambe yango ekangami na pole moko ewute pai na Nzambe oyo ezali kokita likolo na bato oyo nyonso bazali koyoka liloba ya emoniseli liloba oyo na ilaka opona babateli bampate oyo ezalaki susu butu te kasi mpona bango eloko moko esalamaki wana molili yango ebungaki endaki mosika mpe pole ebimaki mpe biso tolobaki na ebandeli ete basakoli batatolaki ete na ntango na suka kuna komonaka na ntango na pokwa pole ekomonisama ekozala mokolo na lobiko ezalaki na ebandeli mpe ezalaki na ntongo moko ya nguya mpe wana pole yango ezalaki kobima na oyo ezalaki lobiko mpe na mokolo wana ezalaki na ebandeli mpe ekosuka mpe okoma ntango na butu ekokokisama kasi liboso te ntango nyonso wana ekoya kokomisama Nzambe asepelaki atinda lisusu na ntango na pokwa pole moko eya mpe na musango moko ewute epai na Nzambe pole moko ewute epai na Nzambe ekiteli biso nyonso ebongi na biso toloba yango ntango nyonso ndeko Branham azalaki kosolola ezala le 11 juin 1933 ntango azalaki koloba mwanzi na nkolo azali awa ntango azalaki koloba sasa ipe atelemi awa na etumbelo mpe azali na loboko na ngai ya mobali tolobi ete nkolo azali kuna pembeni na eskalier ezalaki kaka pole moko wana ezalaki likonzi ya moto moko wana nkembo moko wana yango ezalaki esika wana yazalaki mpona kolakisa ete nkolo ye moko azalaki kati na bango
Mets ta Amen. parole en action. Mpona kokokisa liloba na Branham ye a souvent dit, mpe ndeko Branham azali koba ntango nyonso ngai nakoki kosala eloko moko te si cette soki lumière kaka namoni pole wana oyo euti epai na Nzambe ekiti vient, mwanji na Nzambe azali koya mpe azali kosunga ngai il en va de même pour nous ezali tous. mpe lolenge moko mpona biso Et il nyonso en allait de même mpe pour les ezali bergers. mpona lolenge moko ezalaki mpona babateli bampate oyo ezalaki kaka te maloba euti na lola Si la lumière kasi pole divine mpe eutaki na lola illumina, yango nde ezalaki kongengisa bango allèrent et mpe trouvèrent bango ce qui leur bakendaki avait été dit. mpe bamonaki Luc 2:16. oyo elobelaki bango na Luc Également que 2:16 toutes les armées célestes mpe biso mpe se tomonaki sont ete soudainement jointes oyo à arme la nyonso louange te euti lola et ont ekitaki chanté mpe bango bazalaki Gloire à kokumisa Dieu Nzambe dans les lieux balobete des nkembo na Nzambe et na paix bisika sur la oyo terre, eleki molayi dans les mpe sommes kimia de na son se na bato oyo atia esengo na bango était en mouvement. wana lola Tout le nyonso ezalaki ciel koningana était présent. lola mobimba ezalaki na esika wana ntango nkolo na nkembo atikaki bonzambe na ye mpe akomaki mutu kuna na Beteleheme. Amen. Bango nyonso bamonaki ye mpe bango bazwaki yango bakomaki yango. Biso toki komona ndenge nini oyo makambo ezalaki kolandana na ntango Yesu Kristo ye akotaki na katikati na nkembo na basantu oyo na ntango na kondima mpe ntango nkolo mwasi na libala kokota na mboka oyo abongisaki. Kasi awa ezali boyeba ete epai nini Yesu Kristo azali komimonisama na solo pole ezali wana yeba emoniseli ezali wana emoniseli ya liloba na ye liloba ya mokano na ye ezali liteya oyo ezali kolandana na bilaka na Nzambe ezali na kondima lokola likomi elobi lokola oyo nyonso baki bakokengela bampate oyo babaki te nzala ezali wapi biso tokokende epai ya nani bango batambolaki na pole oyo eutiaki na lola mpe bango bakomaki na Beteleheme mpe bango bamonaki makambo oyo bayebisaki bango mpe bango babandaki kokumisa nkolo mpe bazalaki kosepela na oyo bango babikaki. Aleluya. Oyo bayokaki mpe bamoni na ntango wana. Yango ezali ndembola wana mpona nini ezali lisolo to ezali libiki moko oyo elekaki soki biso tokoki koloba te lelo oyo biso mpe tobiki likambo moko wana na ntango oyo na suka biso mpe toyoki sango moko euti epai na Nzambe mpe biso tomoni pole na Nzambe mpe biso toye kati na Yesu Kristo. Amen. Oyo ezali sango eloko moko ezali ya motuya mpe pole ezali eloko moko oyo ya motuya kasi sango na pole yango ezali komema biso kati na Yesu Kristo. Ebongi na biso tokoka kotelema mpe kotambola mpe kokende epai Yesu Kristo azali ye nde azali tala ete babateli pati bakoloba ete ezali makambo minene tomoni toyoki sango oyo na ntango na suka oyo sango na ebandeli awa biso tovanda awa kaka awa te tongo ekomela biso awa wana pole yaki yango ekoki yango eza malamu ezalaki ndenge wana te ntango pole ezali koya na sango epesamelaki bango ezali te mpona komema bango epai nini bango ebongi ete bakoka kokoma na makolo na Yesu Kristo mpe biso tozali kozwa kimia mpe biso tozali kopema na molimo na biso mpe biso tokoki kobika libiki moko oyo eleki munene na Nzambe na biso tokomona lisu makambo moko wana ete oyo bato na mayele bazalaki kuna na Orient bango bakendaki na Jerusalem mpe bamatie 2 verset de wapi mokonzi na bayuda awutaki kobotama bakongo bakanisaki ete ezali esika oyo binzamizami nyonso ezali komemama na nzela na yango kasi bango batunaki na pwasa ye ekomami ete epai nini yango ekomami na lisakoli
yango ekozala na Ils ont continué Bethlehem leur chemin mpe jusqu'à bango ce qu'ils trouvent bakomaki Jésus. kotambola tie epai nini bakendaki Ils komona n'ont pas Yesu seulement dit nous avons vu une balobaki ete biso étoile. tomoni kaka Ils n'ont pas nzoto seulement moko dit te il doit s'être passé quelque chose balobi ici ete quelque eloko moko te part. elekaki awa Ils n'ont to eloko ils n'ont songolo été satisfaits bango qu'une basepelaki fois wana ntango arrivé bango là où bakomaki Jésus epai se Yesu trouvait réellement. Kristo azalaki Il en va de même ezali mpe lolenge pour nous moko en ce moment. mpo na biso na ntango oyo Permettez-moi de otikeli dire, nakoka koloba eloko moko nombreux sont ceux ebwele ya qui bato parlent du message bazali kosolola et te de na la sango lumière, oyo mpe na mais pole qui ne sont pas encore venus à kasi Jésus-Christ nanu baye na avec ce Yesu Kristo message te et cette na lumière. sango oyo mpe na pole oyo Et c'est là ezali nde esika wana une grande erreur. Là où se trouve un libeki message libebi divin ezali epai et nini où sango euti brille la epai na lumière nzambe divine, mpe polo nous ezali sommes conduits kongenga à Jésus-Christ yango ezali lui-même. komema biso kati na Yesu Kristo Il ye est moko la somme de mpo la na ete lumière ye azali et oyo il est la nyonso somme du message. ezali liloba mpe ye nde azali Il est tout en kokokisama tous. ya Et pole celui qui le na trouve liloba voit oyo sa soif et amoni sa faim yango apaisée. akomoni ete nzala na ye Notre mpe âme posa mai se na ye nyonso délecte esili des biens du royaume de Dieu wana molimo na et biso déborde de ekosepela louanges et na de biloko euti epai na reconnaissance. nzambe mpe Hier, tokozongisele comme matondi aujourd'hui, na lokumu autrefois et comme aujourd'hui, lobi lokola Dieu mpe suit son lelo chemin oyo avec son nzambe peuple. azali kotambusa Tous libota na n'ont pas ye entendu à bato l'époque. nyonso Tous bayokaki te n'ont na pas cru ntango à wana l'époque. na ntango wana bato Mais nyonso à bandimaki ceux te qui ont kasi na accueilli le Seigneur, baoyo bango qui bayambaki l'ont reçu, nkolo il leur bango a donné le bayambaki pouvoir ye ye apesaki de bango devenir enfants nguya de Dieu. ya kokoma bana na Ceux nzambe qui croient en son baoyo nom. bazali Jean kondimela 1, nkombo na 12. ye Il en est kotalelaka de même à yohani notre 1 époque. 12 Tous mpe ceux ezali lolenge qui moko na ntango croient na en ce biso que Dieu baoyo fait nyonso bazali à notre kondima oyo époque. nzambe azali kosala na ntango na biso Selon sa parole, kokoka na liloba na reçoivent le ye pouvoir de devenir enfants bango de Dieu. bazali kozwa Et puis nguya il est okoma écrit bana na dans nzambe Romains mpe 8, komami verset na 14, Romain 8 tous ceux verset qui sont 14 conduits par l'Esprit de baoyo Dieu nyonso sont bamemai fils na de Dieu. liloba na nzambe bazali bana na nzambe Et l'Esprit de Dieu mpe conduit molimo na nzambe ezali dans la komema parole qui a katikati na été liloba promise pour cette oyo ezalaki époque. liloba na elaka Lorsque epesami na mpo l'annonce na est ntango venue pour wana Jean, ntango il était ndimbolo déjà eyaki mpo rempli na du Saint-Esprit Joani depuis le sein de ye sa mère. atondamaki na molimo santo uta libumwa mama na ye Et nous pourrions maintenant mpe passer biso au tokoki concept koloba du Nouveau lisusu Testament. na oyo Nous soki lisons kotalela kondima dans na sika l'épître ntango biso aux ozalaki Galates, kotala na Galates mokanda na 4, bagalate 4 na verset vous 28 êtes les enfants bino de la bozali promesse, bana selon na la manière elaka d'Isaac. Nous kotalelaka pouvons aller izake à Éphésiens 1, mpe tokei na verset 13 Efésien et 1 na verset Éphésiens 4, 13 verset 30, na où il Efésien est 4 écrit, verset 30 vous ekomami ete avez reçu le bino sceau boyambi de oyo l'Esprit, ezali danga ya molimo la promesse. mpe molimo ya elaka Le Saint-Esprit molimo mosantu accompagne yango la ezali promesse de kolandisama la parole na oyo ezali et elaka ya liloba emplit mpe tous ye ceux azali kotondisa qui baoyo nyonso acceptent la bazali promesse. kondima Amen. elaka katikati na C'est ce bango que nous avons vu chez Jean, ezali nde yango chez tomonaki na Zacharie, Jean na chez Zakaria Siméon, na chez Simeon Anne, mpe wana na chez les Anne 120, wana na à la ba Pentecôte et 120 na après, le Pentecôte mpe Saint-Esprit nsima molimo est mosantu toujours venu sur eyaka les personnes kaka na qui bato ont oyo entendu la bayokaki parole de la promesse liloba ya pour leur temps et qui lelaka mpo y na ont ntango na cru bango de mpe tout leur bango cœur. bandimi na motema na bango Alors que mobimba Saul wana te était en Saul route vers azalaki Damas, kokende na mboka na Damas il voit soudain amoni na une pwasa lumière wana pole moko éclatante, ebimeli non ye pas dans la nuit noire, ezalaki mais na à kati na midi. butu te me na Acte 9, midini na verset 3. Et cette acte lumière 9 est na tellement verset plus 3 brillante wana que la pole wana lumière ezalaki makasi terrestre. koleka meme Il moi devient aveugle. ye azalaki su komona Après te avoir regardé la miso na lumière, ekufaki ntango ye amonaki pole wana il tombe à terre et ye akweyaki na demande, se pa atuni Seigneur, kolo qui es-tu? yo ozali nani Et la réponse mpe est, yano je ezoyokamaki suis ete Jésus, ngai nazali Yesu celui que tu persécutes. oyo ozali konyokola Dans la lumière, katikati na nous pole voyons la lumière. biso ozali komona Et pole il est la ye lumière azali du monde. pole na Il est mokili écrit, ekomami ete ceux qui étaient assis dans les baoyo ténèbres ont bavandaki vu kati une kati na grande molili lumière. bamoni Matthieu pole 4, moko 16. monene Matthieu Cela 4:16 leur est apparu car yango la emonisamaki parole bango s'est accomplie mpo neti liloba yango à cette époque. ekokisamaki na ntango wana
Nous pouvons maintenant biso mpe lesa se tirer bitoki de komona toutes ces réflexions, tokoka kotalelaka toutes ces makambo nini pensées na et nzela résumer ce makanisi oyo dont nyonso il s'agit à mpe cette époque. tokóma na mbuto bana mokuse makambo ezali koleka na ntango na biso Dans ce temps, na ntango na biso maintenant, sasa ipi un peuple doit libota être bien moko préparé pour le Seigneur. ebongi ete Une épouse abongisama mpo na sans nkolo tache mwasi et libala sans ride, oyo azangi litondo des azangi hommes lisumu qui bato peuvent na mokili croire de oyo tout ebongi leur ete cœur bakoka et de kondima toute na leur mitema na bango âme mobimba aux mpe na promesses molimo na de bango Dieu nyonso pour cette bazali époque. kondima bilaka oyo nzambe apesi Et mpo le na ntango na facile bango de dire, ebongi je ete crois koloba ete à ezali ce te qui koloba s'est ete passé au temps ngai de nandimi Moïse, oyo ntango na au temps moise d'Abraham, nandimi oyo ntango na ou abrahame au temps du Seigneur to Jésus. nandimi na ntango na yesu kristo Notre foi kondima na n'est une biso foi vivante ezali kondima moko ezali na que bomoi si elle kaka est soki nourrie yango elesami aujourd'hui lelo oyo par ce que Dieu na a oyo dit, nzambe azali à nous koloba dire na biso maintenant. oyo nzambe akoki koloba Nous ne na pouvons pas ntango na dire biso oui, ça nous suffit. koloba te Que ke le iyo peuple yango d'Israël ekoki ait ete mangé bana la na manne, israele ou baliaki oui, ça mana nous suffit. to te koloba ete Ce que Dieu a fait ekoki pour les autres. oyo Non, nzambe nous azali mpo devons na basusu avoir part ebongi à na ce biso que tokoka Dieu fait par kosangana grâce na oyo nzambe azali en notre kosala temps. na ngolu na ye na ntango na C'est biso pourquoi na nous ntina na sommes yango ici réunis, biso tozali awa venus de tosangani près ou de loin, et nous touti misusu déclarons d'une mosika seule miso fois bauti que nous pembeni croyons mpe biso que nyonso nous tozali koloba vivons ete biso tozali kondima actuellement mpe tozali dans les kobika derniers jours na ntango na les suka signes des temps, ete bilembo na ntango na l'indiquent. suka ezali Et komonisama Dieu a envoyé mpe son message nzambe et sa atindi sango lumière na ye mpe pour pole na ye nous montrer mpo le na chemin kolakisa qui biso nous nzela ramène à oyo ezali Jésus-Christ, kozongisa le biso na yesu kristo Seigneur ye nde azali nkolo et le Sauveur, ye mpe azali celui qui était au mobikisi na biso commencement, oyo est azalaki na aussi ebandeli mpe à lelo oyo l'œuvre, à azali la kosala fin, mosala dans son Église. na Il est ntango la na tête suka et nous sommes les na membres. lingomba na ye Il doit azali nous motu biso imprégner. toali matambe ebongi te ye Il s'agit akotisa biso maintenant kota de kati na tout classer biso selon l'ordre ezali te divin, tokoka de kotia donner eloko au na eloko prophète kokoka la na place mwango que na Dieu lui a nzambe donnée mpe kopesa mosakoli et de esika oyo donner nzambe apesi ye au Christ mpe kopesa la nkolo na biso place kristo qui lui esika revient. oyo nzambe esika oyo ezali ya ye Il est le premier, ye il est azali le oyo ya dernier. liboso mpe Il azali oyo ya doit suka avoir mpe ye la ebongi ete primauté, la ye première place akoka en tout. kozwa Colossiens 1:18. Il est motu ya la tête de makambo son nyonso Église. ye azali Et motu si ya nous nyonso classons toutes ces choses mpe soki correctement, tobongisi makambo oyo na alors ndenge la moko ya bénédiction de alima Dieu wana lipamboli reposera na nzambe ekoya sur nous kovanda likolo na biso et nous serons mpe biso préservés de toute tokozala baoyo confusion babatelami par la na grâce oyo nyonso ezali de confusion Dieu. ya mokili kowuta na Nous ngolu na savons nzambe que lorsque Jean toyebi ete ntango accomplissait yohani son ministère, azalaki kokokisa des gens sont venus mosala na le ye voir bato et bayaki lui ont komona ye demandé mpe s'il bayebisaki ye était celui batuni ye qu'ils attendaient. yo nde ozali oyo biso tozali kozela Et il répond mpe ye azongisaki dans ye Jean yano 1:27, non, na jean 1:27 ce alobi n'est pas ngai te moi, je ne ezali suis ngai pas te digne de ngai délier nazali la kutu croix de ses na sandales. makasi te ya Il dit, kosimba ta masapato ya sandali na ye je nafungola suis basinga la voix ngai de nazali celui qui mongongo crie ya dans oyo azali le koganga kuna na désert. esobe Il savait très ye bien ayebaki nini quelle parole s'appliquait liloba oyo à nini lui. ezalaki kokokisama na ntina na ye Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin lelo de mpe biso tozali confondre na les ntina te choses. tokoka Si kobulisa l'Esprit de makambo Dieu soki est molimo na en nzambe nous, ezali kati na nous biso pourrons alors classer biso toutes mpe tokoki choses kotia de eloko na manière elongo appropriée. na esika na yango Ce n'est pas nous-mêmes, ezali mais biso le moko te Saint-Esprit kasi molimo qui mosantu mettra tout ye en nde ordre akotia de nyonso manière na ndenge ya divine dans alima l'Église. wana Si nous kotalelaka pensons na molimo na que nzambe même Jean, soki bizali kokanisa sur l'île ete de wana Patmos, jean na ile ya patmos était tellement bouleversé ye qu'il voulait se azalaki prosterner kokoka devant te l'ange mpe alingaki pour kofukamela mwanje oyo l'adorer. mpo na kokumisa ye Nous pouvons imaginer biso mpe à tokoki quel point cela kososola l'a touché ndenge nini yango et esimbaki ye na impressionné. motema ntango ye amonaki moto oyo mwanje oyo akamwaki makasi Mais il a été immédiatement wana reprimandé et il bapamelaki ye savait na à mwanje qui il avait mpe affaire. ayebisaki Non pas au ebongi Seigneur ete oyeba ete qui a créé le ciel et la ezali terre, ngai te nkolo mais à nakeli lola mpe l'un na de se ses
kasi ezali kaka moko oyo motinda moko kaka oyo azali kotinda mpe konetolama lokumu masanzoli ebongi na mutu moko te ata aza monene ndenge nini ezala mwanje to mopalinginisi sango. Na Isaïe 42 verset 8 nkolo alobi ete napesaka lokumu na ngai na mutu mosusu te. Amen. Mpe lokumu na ngai napesaka yango kaka na Nzambe to te kopesa yango na baidole te, yango ezali ndenge wana te. Lokumu ezali kaka mpo na Nzambe ye moko. Mpe biso tozali kozongisa matondi mpo na Moïse, Eli, bango nyonso mpo na Frère Branham, kasi oyo ezali motu ya likambo na biomateya na biso ezali Yesu Kristo nkolo na biso. Mpe toyebi ete ye abandaki mosala na ye mpe ye akomema yango tina suka katikati na biso na nzela ya ngolu na ye. Sasa epi na nzela molimo tozali wapi na pokwa elelo ete biso totikalai kaka kolobaka bilaka oyo epesameli biso ezali kaka tokoka koloba kaka o message so sango. Nous sommes nous contenter, nous sommes nous contenter d'avoir vu la lumière divine bouillir dans notre cœur, une envie de suivre cette lumière, qui veut nous revêtir, remplir à nouveau la puissance afin de révéler sa victoire. Natinete ya kwa komonisa oizali elongo na ye katikati na lingoma na tango na suka koloba we na tango na suka pe na o pole emonisami ezali te lobo ezali kolekisa biso tango. C'est dans cette lumière ezali kati na pole oyo ebongi na biso tomona Yesu ebongi awa biso ete bongi esiko nde tokoka koyoka epe toganga lokwa Paul yo zali nani pe aloba na biso ete nga nazali Yesu pe wana nde biso tosungami. Amen. Nous pouvons partir d'ici en sachant qui nous a parlé et nous avons rencontré. Les personnes qui font l'expérience avec Dieu Amen. Bango bazali koyoka sango pe bazali kokende ti epai nini liziba ya makambo nyonso ya mbombi ya Nzambe ezali wana nde ezali kaka kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Tango ezali kopusana wana posa na biso yango ekotondisama wana te baposa na biso d'en savoir plus. Ezali te tokoka koyeba koleka yango ezali malamu kasi nazali koyebisa bino pourrait nous arriver kokomela biso d'atteindre l'arbre de la connaissance avec tout ce savoir koyeba kanzete oyo na ya boyebi na boyebi na bango me bongi biso tokoma na nzete oyo ya bomoi soki tokomi na bokoyebaka yebaka miso na biso kofungwama kasi yango ekosunga biso te. Kozala na miso ozali komona yango ezali kosalisa na eloka moko te. Ntango yo ozali komona kofungola miso wana yo tondi na makambo ebele boyebi makambo ebele ata eza ya mautu ya ndenge nini yango ezali bomoi te. Ezali bomoi te biso ozali komona wana nde kufa ezali. C'est pourquoi Paul dit, natina yango Paul alobi ete na 1 Corinthiens 13 na verset 2 abeta toyebi mabomba minyonso tokoki koloba minoko oyo na bamwanje mpe ya bato ata soki nazalaki na kondima ya minene ndenge nini ete ngai nazalaki nazangi bolingo kati na ngai ngai nazali eloko moko te. Nzambe azali bolingo mpe bolingo yango ezali komonisama na se oyo kati na Yesu Kristo. Amen. C'est pourquoi natina na yango le recevoir ebongi na biso toyamba ye sa plénitude na bonzambe na ye nyonso wana biso tokozalaka na boyebi kaka te wana biso tokozwa bomoi biso nde tozali na posa ya bomoi
pone to Yesu aloba ete ngai na ye pone ete bazwa bomoi mpe bazwa yango lisusu na kotondisama kofulisama. Jean 6 na verset 10 alobaki ete ngai na ye natina ete mituna bango etonda na boyebi kasi ngai na ye pone ete mitema na bango etonda na bomoi oyo euti epai na Nzambe, bomoi ya Nzambe. Mpe awa biso tozali koluka te tokoteya bato mpona komema bango na boyeba makanisi lokola na kelasi tokomema bango ntina suka moko te, kasi ebongo ete liloba emonisami yango esalisa biso tozonga na oyo azali ye moko liloba na nzela ya monoko na ye yango nde liloba ebimaki. Liloba ebimi kati na ezongaka pamba te, yango ezongaka te soki yango ekokisi te eloko nini Nzambe atindaki yango. Otalelaka Isaïe 55 na verset 11 totondi bato na esengo lelo oyo ete biso tovandika te kotalelaka pole to sango, tozali kobaluka kaka esika moko kaibongi na biso tolanda mwana na mpa te epai nini azali kokende. Biso tolobi yango ntango nyonso. Nous ne sommes pas en 1933, ni en 1946, ni en 1965, déjà à la fin de 1975. Dieu n'est pas resté immobile. Dieu a été conduit à travers n'est pas mort. Nzambe na biso aza kufa te, ye asuki koloba te, ye asuki na kosala te, nde lisusu biso ezali sasa epi kobongama mpo na kokota na oyo ezali mosala na Nzambe na ntango ya biso. Amen. Ebandeli yango esi esalami mpe biso tozali kozongisela ye matondi kobutana mitema na biso mobimba mokolo mosusu biso mpe tokoki koloba ete Nkolo Nkolo tika ete biso tokende na kimia mpona ete miso na ngai namoni mpe na bikili oyo ezali lobiko na yo. Biki 2 verset 1. Nzambe asala ete biso ale bato tozali kotambola na nzela na ye tina ntango oyo ete biso tokokoma epai nini ye abongisaki. Bato bazali koyoka mongongo na ye mpe bango basosoli. Amen. Oyo ezali ya motuya na ntango oyo mpona ete balobi na biso ete biso tokobika na oyo ezali komemama ntina suka ya mosala na Nzambe na ntango na biso. Yango nde ezali kopesa biso so makasi mpona biso toyebi ete ekomami na ntina ya ebandeli ya komema kokelama ete mokolo na sambo Nzambe asukisaki mosala na ye nyonso mpe apemaki mpe mokolo na sambo ye apemaki na oyo etali mosala na ye nyonso. Oyo mwango oyo ya suka Nzambe azali kosukisa ekelamu ne oyo ya sika oyo abandaki kati na Yesu Kristo. Mpe makomi na bule elobi kaka teke ye azali ebandeli ya ekelamu ya Nzambe. Ekomami na 2 Corinthiens 5 verset 17 soki moto azali kati na Kristo ye azali ekelamu ya sika, makambo nyonso ya kala yango eleki talete nyonso tu ekomi ya sika. Nzambe asali makambo minene kati na biso mpe biso totondi na esengo. Tika ete ye azala kati na biso ntango nyonso tozali kosangana lokola oyo azali na bomoi.
en tant que le vivant et le présent, azali na bomoi pe azali kati na biso pe akoka komonisa biso makambo oyo biso tokoka koyeba ete nzambe nde moto asali yango wana tokoka kozanga kondima te bakekaka nzambe nde asalaki me nzambe nde alobaki kaka me asali mpe amimonisami katikati na biso lokolo oyo azali na bomoi. Amen. 2 dernières soirées, nous avons vécu de manière merveilleuse biso tali katikati na bilenge na biso ndenge ni molimo na nzambe kitaki mpe yango ekitaki kati na bango mpe nzambe lipamboli na nzambe evandaki likolo na biso nyonso biso kokaki komona yango biso tobondelaki tobaki te nzambe apambola bakoyangane na biso na lolenge moko ezali ya kokesana ata malobaka ebelebele epesameli awa ebonge te nzambe oyo na bomoi yako akomonisama kati na motema na mpe kati na motema na ngai na bomoi no mpe na bomoi na ngai. Prédication ne suffisent pas. Que le Dieu Tout-Puissant lui-même solola asala pe akwa komimonisa kati na moko moko na biso. Ce que nous disons ici ne sont pas nos propres paroles. Nous devons néanmoins dire Seigneur, nous serions heureux si tu pouvais faire quelque chose d'extraordinaire. Ta volonté soit faite en réalité. Nous avons une foi vivante. Dieu a déjà fait de grandes choses. Je ne sais pas si quelqu'un peut encore douter d'avoir vu toutes ces choses si clairement. Dans la parole de Dieu, il n'y a alors pas de place pour le doute. Nous savons qui nous savons qui nous a donné la lumière. Nous savons quelle voix nous avons entendu. Jean se retourna pour voir Apocalypse 1:13 yoka mungongo za ekolo bamoni mukolo lokola mwana na moto yazali kotambolaka na bamindo sambo ata tangu Yohana azalaki wana ata mwanja azalaki wana tangu Yohana balusaki miso na moni Yesu tozali kozongisa matondi na Nzambe mpona bapalangisi sambo nyonso basali nyonso oyo tindameli biso utana lola pe na se kasi soki biso tozali kotala zingazinga na biso ebongi tomona Yesu. Amen. N'était-ce pas ainsi sur le monde de la transfiguration? Ezalaki ndengwana na ngomba na mbongwana Moïse azalaki wana Eli Pierre Jacques bazalaki wana kasi tangu nyonso to ekomaki na suka pe lipata na nkembo yango ekitaki elobaki vraiment na solo bango bamoni kaka Yesu ye moko. Amen. Nous sommes reconnaissants tali kozongisa matondi les serviteurs pona basali nyonso pe basakoli nyonso kasi Yesu. Amen. Yenda zaliwa ya musuka oyo mutu ya likambo yenda zali nyonso yenda zali liloba na bonzambe na ye nyonso oyo ekomaki nsuni si nous l'avons en vérité yango ya solo du bout des lèvres, dans notre cœur, alors quelque chose s'est produit en nous. Alors tout est devenu nouveau. Nous voyons les choses divines d'une manière très différente de celle dont nous les voyons. Le chemin de Dieu biso toali koyeba mena nzela na Nzambe na biso ezali ndenge nini pe biso toyebi moto nyonso akoki kolanda nzela na ye moko te pe akoma esika nini ya bongisi ezali impossible ezali kaka oyo azali kotambola kaka na nzela na nkolo ye nde akokoma ti na suka ye atie biso na nzela
pe kuna pa nini ya sombi biso babeta baza na mayele muke akoki kobunga te kati na biso Esaïe 35 na verset 8 bato na mayele koleka bango bazali kokende no musika mpona bazali kozwa makanisi na bango ya bomoto batia na makambo na Nzambe yango ndenge wana te bongi na biso tozonkoma lokola bana tondima kaka oyo liloba na Nzambe nde ezali koloba wana Nzambe nde asongi biso babotoli bampate bazalaki bato oyo ya mayele koleka te bazalaki bato oyo bazalaki bamikitisa kati na bato mutu moko bayebi te mbala boni bango basukolaki kasi bayebi eloko moko bango bazalaki wana esika oyo eloko moko ezali ya moteya mpona biso ntango nkolo azali komimonisama na mutu moko mpo nyonso esuki mpona ye wana ye azali komona nzela ezomema epai na Yesu ezali na ntina yango te pole oyo na Nzambe mpe oyo liloba na Nzambe yango emonisami mpona komema biso nyonso kati na Yesu ye azali oyo nyonso osangisi liloba pole oyo sango nyonso oyo na ntango na suka ye azali nyonso kati na yango ntango biso tozali na yango biso tokoki koloba lokola David nga nakotona nakosenga susu lola mpe na se soki kaka naza na yo te amen soki eleki kaka nga nazala na yo soki naza na yo naza na nyonso ikete nkolo apesa biso yango na nzela na ngolo biso tomoni oyo basakoli nyonso na Moïse batatolaki Jean 1:45 mpe tokoloba ete yaka mpe bomona ezali ye nde alobi na biso nyonso boya mpe boyoka amen yango ezali na motu ya mingi Nzambe na biso alleluya asali makambo minene tika te kombo na ye ekumisama amen